Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Trois personnes m'a chargé la diabola. Il y a mon numéro de plainte. Plainte est tirée pour la Belgique, il y a Marina, la Bichou la reine. Aux gens en live, hein? Dans le ministre qui compte, le record commandé la mener na ça déjà. Convocation à la ça déjà. Car pour la patate à la. La minute, il y a juste le parquet. Moto azalaki kuna na parquet, ye mutapesi na information depuis tant moto badobenga na ye. Tango Marina ye, akoti na kata bureau, la salle pite bazaki nde kopesi mwa boyi. Lokola bango bazaki bakepele wana ba charger ya bola. Ba famille c'est déjà ba dossier wana ya makasi. Ça fait pas sur la ndara ya live. Ça fait mal, hein? Et soit, hein? Venez, on va parler. Ok. On va parler. On va parler. On va parler. Venez, on va parler. Ok, venez, on va parler. On va parler de ça. Plainte, il y a Nani, il y a Bellevue. Il y a Marina là-bas, il y a Bijou la reine, il y a Modero à Longoli plainte. Li solo ya kimpesi, nzokeza qui y a solo. Et RT, hein? Et RT, et toucher sensibilité. Vous êtes sous focasté. Shalom, shalom, peuple de Dieu, focus. Na, Bellevue TV. Vous êtes sous focasté. Ça fait très mal. Yagola aobima. Nandimite. Ça a 2 semaines na makara. Aobima. Akobima. Aobima nae. Mais, pourquoi la salle émission? Pourquoi la salle nos grandeur yasi là? On dit maman. O finga malokwa moi so finga ma. Si la veni na ba fingete. Bafinga kae tout veva madilu matrice bapikola makolo soso sila soso insensé zoba kizengi elongi mabe elongi kubuka koko soki babenga ki kutunani susu nazo résumer mafinga nyonso po biso ta bofinga c'est ça la norme biso lote et ça la c'est lote biso ata bofingi biso eswaka te et dérangeaka te. Nous on est comme ça. Tous un vaccin ya mafinga. Toujours un vaccin donc et comme ara ekoti bimi. Et ça insulte mon bon raisonner on va finga si la mingi. To mémorisant Mukolo Gomez azo finga sila na présence ya Ursule Pechanga. Alobi ete mutatindaka kendo telema na boulevard. Ete mutatindaka azala akufela mobali madilo mbala batalibala. Ete mutatindaka aza mukolo, aza koko bongo mukola kosa aja diminuer âge. Ete mutatindaki ye. Si la beta kara, voix se bime tambola. Bak bazwa plainte te. Namona ba chaîne belé, ba koma apenda zoba sila. E monsu natana bi oh Zoba sila pa 3 chaînes mabenga zoba sila yaka awa yo zwa kiti fanda yaka awa kizenga sila yaka awa na chaîne moko bazala 2 personnes bafandaka baofingaka sila matin midi soir kizengi so na finga ko pona yebi oze eloko te kizengi zoba Donc, bafinga asila, ata à contre-temps.
azwi na 17h libumu voilà bafika qui est makolo bijou ka bijou la reine ka bijou oh plainte à bijou la reine bijou ka la reine kako ngano sa récapitulatif ama finga nyonso obine bo finga sila bijou ka la reine abitomone batuntunde bayaki makolo mikie libumu nene bijou la reine alobango combien de fois bijou la reine aleka ta sala émission te aleka sala émission ebele comme ça vous touche vous sentez combien ça fait mal. Ça fait très mal. Quand vous insultez ou vos personnes insultent pour vous, pour votre compte, vous en êtes sengo, vous en êtes là, vous faites un bureau, na kit le quoi yanga, pour après dans un bureau, na oh kit dans un bureau. Il y a divan, finga, ça fait du bien. Mais quand ça vous touche vous, il se fait que c'est un passé que Yagola a raconté. Nalobaki yango nabi souci nanga eza penza sata vraiment côté la penda muto balobaki ya koloba susu po makamba kimpese bima d'une manière ou d'une autre makamba kimpese bimi tango ebimi boy et créer incendie c'est qu'ils a lokuta te biso to sito yoki non mais ça vous a fait quoi? Ça vous a choqué. Je suis très contente. C'est un choc wana. Après c'est réputation vous avez ma famille, vous avez medali, vous avez ma bonne voilà. Mais si là na bo finga tongo midi pourquoi? Ataka kaya ana wana kaka Teresia. Teresia fingami Teresia a fingami. Teresia yeka yemoko. Teresia nanga bandeko. Malgré que na boya ki okota makambo wana, mais na okota ngote. Mais c'est la fin qui justifie les moyens. Thérèse a fingami na nyonso. A fingami. Ti mwana ya Thérèse a kokite. Aye. A lobby. A koki angote. Bat ba condamné mwana. Mais mwana zaki na souffrance nini. Pour ba mamolande maman na azo se faire lyncher na réseaux sociaux. A fingami. Yagola, ça fait une semaine, je crois, ça fait une semaine. Ils ont la chaîne Anani, je crois, grâce à le TV. Je pense oui. Je ne sais pas ce qui émission ou les akaka. C'est bon aussi, on va voir l'émission. Ce qui peut wapi. Une semaine et coquille même pas. Nazo lukana talango. Lukana talango. Lukana talango. Muto ayaki na ye a lobby à répondre ba ibutu tongo midi pourquoi ibutu oleka a manqué si la respect ibutu otambula yagola salim 3 jours. Je crois 5 maximum. Ils ont 5 jours. Ma supporter vérité. Et l'autre qui balobe le ango et suyo au ningani, c'est qu'ils ont vérité. Et l'autre ils ont lukuta. Mutoko tango poani. Si là c'est faisaka lyncher à temps et à contre-temps. Na olanda penda live boy. Naoki mawa na place asila una penda mutuko mutu azofinga asila ngaso batelinga munene na mukie na kozwana nga mukie parce que bata minene belé baza na risque ya obela rein ya basenga bata minene mingi basala sport. Mais quand si la mukie bon le kwanga ni la NG officiel na mone mutu mo boye sekinga jour na saki émission na otia alliance tanga boye to bio ne la tonga nzoto te I don't need that naza boye naza très bien nzoto na nga yango bato bayebi nga place na koli place na tangi même na université
nazala nanga monene te na atata on a boti so na otambola na mapasa nanga omona ki toza na biso kaka pepe na nde mpe baokola milai na mama na bango ekokonte sono kaka loko asila na ye nzoto abongo okota nyonso sila afingami ataka mpona morphologie na ye afingami mata mokolo moko te boyokaki non sila aporte motu moko plainte na parke moko boye azwi baavocat bakie kosamba asala yango te ka dacosta papa munoko alekaka na réseaux sociaux awa ti aye asala émission amanke sila respect asala émission moko mpo apanza bato atanga linda mabe atanga gachmi mabe amanke sila boye mais ntango amoni mbula ekiteli ye akimi mbangu aki aporte tendresse plainte bato oyo balobelaka bino belle vue surtout baocreye bascandale ebele Marie-Jeanne a créé naobenga yango incendie acréé incendie Mutsopi akreaka incendie afinga sila Mutsopi ka oyo afinga sila et puis alobango très bien na monoko ne ke Bellevue apesaki ka 30 minutes mais sila sala lokwa ayoka te mais elingi oloba te ke soki sila sala lokwa ayoka te nde eswaka sila te sila aza mpe mutu sila aza mutu aa na mai aa na makila aa na motema aa mpe na famille aa mpe na mobali mais c'est pour chez bafinga ye mokolo 50 ans elongi magugu elle n'est pas là elle vit sa vie ya bino ekomi o bana parquet kutu dossier ekomi makala moto aporte plainte Marina Marina yo voice nebima ozotonga sila ti Marina soki otonga pardon Bellevue voice nebima ti ebima penza naye koconclure na parole ya Nzambe oyo elobi oyo olingi basala yo te kosala yango mpe moninga te ya Gabi alobaki tika biso tofanda napesi 100% ya Gabi raison ntango batuni ye mama alobi shalom shalom alobi tozala focus tokipe makambo wana te ya Gabi alobaki ya Gabi bizu bisiko oza kuna c'est-à-dire que ozala tellement vrai ke bato ebele nde bacomprena yo te alobeli mpenza alobi ivi mpana alobi tika biso tofanda tika biso tofanda tika biso to alobi tika biso tofanda tika alingi asabi te tika biso tofanda tika mpo ayebaki ke hypocrisie moko eza wana na miso ya bato ozolakisa ke oza bien oza mosantu oza lokola ozokipe te oza lokola obeta makambo kara me na kulisi obeta makambo kara te na kulisi ozolandela na kulisi ozolandela mpenza makasi ozolandela makasi oui naza wana te mpona encourage ya gola parce que koya na baverité makasi bongo c'est trop fort naza wana mpona nga na encourageaka te mais natalisi kaka ke ça fait mal ya na bato ebele kota bela oyo baproclamaki baza bela baza bato bela baattaché de presse abela bango babenga yango analyse po peut-être batiaka tufi te nyama te imbécile na kati te mais eza na bapropos mosusu badeplasaka na endroit ya sila boye pour mona ke donc est ce que moto oyo aza nanu vraiment na niveau ya sila
po badepuyaka ye mwana mpena moto aye adepuye ye boye ya na bato ebele bafingaka sila na réseaux sociaux ngai nayaka moke na recadre ka moke epa moto wana amesana kofinga sila ntongo midi pokwa nga na ye tosilana na YouTube me nafingaka te tosilanaka na YouTube mpenza tokendaka kosamba moto moko abengaka chaîne na nga sous compte abi basous compte asila baolobaki nga nalobi nakabelaki moto saki moko boye eza insulte te mais bien sûr ezalaki insulte te basous compte asila nga na ye koloba nalobi non sous compte ya YouTube ezala te en passant nga nakotshaka na monétisaka bachaîne e bolanda yango lelo siko ya na chaîne mo te akotisa document na YouTube plus ke koleka chaîne mosusu eza te na nga nela NG officiel na monétisaka bachaîne na YouTube nakomela ya YouTube nayebi nde bakomela ya YouTube bacompte na bango nyonso na baemail na bango nyonso nayebi ya na chaîne mo te ekotisa document plus que document chaîne nyonso ata wana 1000 abonnés wa partenaire ezala chaîne asila ezala chaîne à Bellevue ezala chaîne nanga ezala ya mamu ezala ya qui que ce soit biso nyonso liboso ya YouTube chaîne ya monene koleka ya moninga to ya mokie koleka ya moninga oyo akotisa badocument ebele to aza na privilège na YouTube eza te les conditions le terme et condition ya kozala monétiser na YouTube eza ndenge moko pona chaîne nyonso oyo eza éligible ya kokoma monétisable na YouTube eza ndenge moko me na mutu moko aloba basous compte asila bazoya koloba c'est comme si chaîne eza likolo te quand vous venez parler là pour les autres ça vous fait waouh ça vous fait du bien na kama mutu lokwa bijou la reine abimisi pe plainte boye aki afundi mutu pendant que elle-même afanda apea na kiti boye aofinga sila aofinga ye physique na ye on dirait yaza physique ya bien ma aopréféra finga moninga physique na ye epuis asala yango mpo na Bellevue aza irene soki bijou la reine aza comédienne donc sila aza collègue na ye mais ye aparvena kofaa na kiti afinga sila pour ne citer que ceux-là sans compter bamundiri ba soi-disant bata vérité bato balekaka ebele bafingaka Gingombe papa wa libumu munene wana papa Serge les gens passent leur temps à insulter bajeton basalaka yango à temps et à contre-temps ils font ça mais si là asomba kara azwa diplôme ya kara na université Joseph Kabila université de Kara mais namoni sikoyo ke poza la leader il faut za na charisme je crois si je ne me trompe pas Will Smith abeta mutu mbata en plein comédie na ye mizalaki comédie matelema na kiti place azalaki aki abeti mutu wana mbata mais kobeta mutu mbata na États-Unis eza infraction hein? Eza infraction mais la personne oyo babeta ye mbata akipaki na ye te et Will Smith asenga bapardon mais ye mutu oyo babetaki mbata oyo azalaki vraiment na badroit na ye ya porter mpe Will Smith plainte aleli yango mpe mbongo na nsima mbata wana masala yango te. C'est ça qu'on appelle la grandeur. Quand on est appelé, donc Bellevue, elle veut être grande,
Elle veut dominer, mais elle ne veut pas le faire de manière naturelle. Elle ne veut pas que l'autorité n'est à la naturelle. Elle veut imposer. En quelque chose, c'est la dictature. Tout le monde doit dire du bien de toi. Tout le monde doit dire du bien de toi et dire du mal des autres. Batumsi fu ba finga ka muninga pe ozala bien. Ozala nesengo. Muninga msu fa finga ma. Maman Thérèse fa finga ma. Telle ou telle personne fa finga ma. Il faut finga ma. Pe ozala bien. Mais tant que comme il tourne yo. Na bandis ko pesa maman na raison. Ko pesa raison. Pour ya gola ka tomoni ya gola ba porter plainte pour un maillon faible et ko porter plainte en pe ezalaka batala mo ba balance batali ke mutu bwe na ko porter plainte parce qu'il est faible. Moi je suis peut-être ça, moi je suis ça, mutu soupe boye na ko porter plainte parce que non banga po yépe azabo, on a le bela toujours battu que des fois on n'a même pas besoin d'utiliser notre autorité pour se faire justice. Ça c'est se faire justice en fait. Ba bible lobby, ba lobby mais ba kuto na mabe wana te. Comment on a Bellevue a porté plainte, Marina là a porté plainte, Ibijou la reine a porté plainte, Babi a modéro a retiré plainte. Peut-être ah non, tinda mutu na prison pour la nini. Mais robima na obima. Akobima. Bon temps akobima. A changer peut-être stratégie. Il y a aussi la mission. Mais est-ce qu'on tika ko finga bino? A tika ça va secret obino bozoni ngabo étouffé. Soit disant réputation. Tant obino bokangi ekuna réputation na nombre la moko ebongi échanger comme ba moko bien. Échanger comme maman bien té. Vous êtes choqués, c'est la vérité et vous n'avez pas l'air d'être vous êtes la leader. Vous n'avez pas ce caractère-là, vous êtes la leader. Quand on veut être leader, peu importe ce que les gens disent derrière son dos, on s'en fout de ça. Et tous ces caractères-là, caractère wana nyonso, ils en assis là. Il y en a assis là. Elle vous a montré sa grandeur d'esprit. Elle vous a montré qu'elle peut être là au milieu des insultes, mais elle garde sa joie. Elle avance. Elle fait sa vie. Elle voyage. Elle est bien. Moindre chose. Et souvent, c'est côté toujours la Bellevue. Ne bakangisa abatu. Mais bon, ça, on a beau que la abatu bajeton. Matin, midi, soir. Bon, moi, le quoi. Donc, si la batne bazara toujours à la défense. J'avais dit ça la fois passée que bato si la bazara toujours à la défensive. Mais c'est vous qui provoquez. Vous allez me dire que non, quand vous les faites sagement. Mais vous les faites quand même. Mais quand les gens répliquent la sincère, la flèche, et suit bino. Moi, mité matin, vous avez un leader. Mais bon, c'est préparé moralement. Vous avez un mental d'acier. Pour vous supporter que non, vous avez un peu suit. Mais je dois garder la tête haute. Je dois avancer. Combien de fois? Combien de fois? Combien de fois? Et Sopibino. Et Sopibino, c'est votre faiblesse. Et ça prouve que Makambuya Gola Lobaki, ils a vérité. Ils a vérité. Aza maillon faible kaka. Toyeba na Congo ti. Na Congo to yebi. Na Congo to yebi na biso. Que to yebi na biso qui non. La loi dit plus fort et la meilleure. La justice, il n'y en a pas pour le pauvre. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ils allaient en monter. Mutumo soka ebe na colonel Songolo Paka. Langa pe na zo sango na Congo. Na zo penda ka téléphone na ngabwe. Na bengi ka juge tel, magistrat tel. So na a besoin na intervenir pour na mutu. On fait ça et on sait. On a ces pouvoirs-là de les faire aussi. Mais vous qui prétendez être, je suis leader, shalom, shalom, peuple de Dieu, focalisons-nous sur. Oh. Toi, tu demandes aux gens de se focaliser sur. Mais toi, tu n'es pas focalisé.
Ah, toi dire que non, oh, c'est vrai, je ne suis pas fou, je suis focalisée, mais ça, c'est ma réputation. Maintenant, la réputation est changée, est restaurée. Ça prouve suffisamment que ma communauté balobiana est la vérité, c'est ya solo. Et la qui si que nio soit missiwana, est ya solo. Pour confirmer biso, c'est vrai. Hein? C'est vrai. Tout, ma communauté oyo. Ya na lobaki, ya lokute za na katite, makambaki pe c'est que c'est vrai. Yo mo muto la clip so que c'est solo. Et tu veux être leader. Naleki na sala émission pour anipo. Injustice et mon nananango boy. Quand on veut être leader, on doit savoir s'assumer. Et il faut savoir que na vie, mutu nyonso te fois alaka pour yo. Mutu nyonso ta osepela na yo. Mutu nyonso pe ta olinga fanda ka kimia. Aoluka ka loba. Tout le monde a un na ba leader. Tout le monde a un ba leader. Tout le monde a un. Tout le monde a un. Bon, c'est normal, hein. Si on dit pas qu'il y a maniqué. Tant à tout petit bordi à Kangami. C'est normal. Donc, ta kangsaka mutu de loko is solo. Si vous avez le coup de balneba kangsete. Courage ya gola. Courage. Obima. Je ne suis pas pour les antivaleurs. Mais je suis contre l'injustice. C'est-à-dire que côté moi, mabe salemaka. Matabe tango karaba kipate bakangamiso. Côté mususu tonka le même mabe wane salemi. Batu mususu ba utiliser ba force na bango. Ba sa batu mususu mabe. Soit disant pour pas faire taire bango vérité wana. C'est ce qui fait le plus mal. Oko bima na autant obima. Nandi mpete ko tika le boko lo bakaka. Sauf que rotia pe ko mbona été. A ressenti ka douleur wana. Tant Marie Jeanne Bololé a sali moi voice ce qui mise ce qui ni wana. Ça c'est la honte. Tant to c'est on ba analyse, to décortiquer. Allons les vidéos, méticalit. Bête abîmée da bête noire, à s'exposer tôt ou tard. Mutu moko koyaka ko s'exposer. Nyonso. Na lobaki yango ezala ki déclin. Mutu moko komela ko bateza déclin. Na zanzambe te na pouvoir mon côté. Ya ko déclarer mutu ki déclin toté. Mais et comité na niveau c'est trop fort. Muta akakipaka kokolo akomi ko kipe c'est que c'est trop fort c'est que va toucher pendant point les plus pété pas toucher point ça fait trop mal c'est ce qu'on a même touché là-bas c'est ce qu'on vient de toucher oh lingi basala ote ko sala ngo mninga te pour ce basalo yango eswaka matin midi soir bato bafandi de la kombo asila aofinga famille aofinga bomwasi na ye aofinga ye mutafingi me mobali asila afingi mobali asila clochard mais toteki yango easy toteki yango easy tobalance yango. Qu'est-ce qu'on a fait? On a prouvé les mensonges par la vérité. C'est ce qu'on fait. Quand tu sais que ce que cette personne-là dit que c'est du mensonge, prouve ça par la vérité. C'est ce que normalement on fait. Donc, il faut, tout comme à un niveau, il y a qu'on prouver le kuta na vérité. Il y a un biso ba to salaki. Tant mutu moko afandela sila na live, afingi sila, afingi mobile ne clochard, afingi famille na ye, afingi moko. Donc afinga sila na nyos ta motema na ye. Tout ça qui ni to tombole ka vérité. Et puis ça qui ni soni. La vraie vengeance, c'est de rétablir la vérité. Là où il y avait les mensonges. Tu ne vas pas venir imposer quelqu'un. Retire tes propos. Maman, elle avait déjà dit. Les propos étaient déjà sortis. Moutossi a bimi ça qui a sa palo là qui a beaucoup babordir. Et la vidéo va rester. Les choses vont rester. Les gens ont déjà écouté. Vous ne pouvez pas imposer quelqu'un. On enlève tes propos. Ça va plus s'enlever. On a déjà tous écouté. La chose que vous devez normalement faire, c'est de nous prouver, d'enlever les mensonges, de nous prouver que tout ça là sont des mensonges. Si la yeyot,
tôt ou tard, vérité comme Koyate, Ezoya, Dieu l'a justifié. Si vous priez réellement le Dieu que vous mettez sur TikTok là, vous devez attendre que Dieu vous justifie. Pourquoi vous justifiez vous-même? Quand vous justifiez vous-même, c'est que c'est vrai. Voilà. Coucou à tous les Nela Chou, les Nela Cœur, les Nela Love et bienvenue à tous mes nouveaux abobos, c'est-à-dire que tu es nouveau sur ma chaîne. N'hésite pas à t'abonner, clique la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez et surtout partagez-moi cette vidéo au maximum. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bisous. Tango finga moto. Moi, nous sommes tachés le sa Bible. Yo. 1, 2, 3, 4. It's coming by himself. Et ça fait mal quand on t'acquise de quelque chose que peut-être tu ne connais pas. Quand vous faites comme ça là, pensez aussi à ceux-là qui insultent ici là pour vous. Que Dieu vous bénisse. Bye. Nela NG officiel. Nela NG. Écoute, like et abonne-toi à Nela NG officiel sur YouTube. Nela NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nela NG te dit toutes les vérités.